Mbote na bino banso oyo bazali kolanda ngai bo bazali koyoka ngai le na mokolo mwa lelo. Ngai Papa Gérard Kandungi Muzanzu, artiste, créateur de dessin textile wax. Ya maputa ya ba mama. Problème na ngai ezali makasi yawa oyo na mibimisi ezali likambo ya logo na selaki la République du Zaïre na Tangwana depuis 69. Et là-bas, on a logo na salaki ba yebima na ba drapeau ya Zaïre itambuli mokili mobimba. Yango banda wana na 1997 impère ekufaki na longolaki motema pamba te nayebi keke na esika moko na kokokana kosenga kotuna musala na ngai ezalaki. Donc lelo oyo boye na bandi komona ba tricot ba t-shirt na ba chemise bazali koimprime logo oyo ya drapeau wana ya Zaïre ti lelo eza kotambola partout. Et nayebi moko moto oyo abimisi commande ya bilamba wana te. Ezelo kopesa nga pasi mosala nga moto na salaki na yango wana nazali kosenga na gouvernement na biso ya sikoyo na Papa Félix Antoine Tshisekedi a s'impliquer personnellement pour na koyeba nani azali koimprimer lisusu bilamba ya impère ti sikoyo. Awa naza kodéclarer musala nga na salaki pamba te yali likambo ya musala ya mboka ya république na salaki gouvernement na ntango wana ata bato wana bazali susu te mais elembo esi etikala bana classe eti lelo oyo baza kotanga baza komona na mikanda bayebi te impère ezalaki koexiste ebilamba ezosalema. Eloko naza kodéclarer nde ya wana bafuta mbongo na ngai ya mosala ya drapeau na oyo ngai nasalaki. Ngai naza koréclamer ba droit d'auteur na ngai na mosala oyo ngai nasalaki mpo na république. Logo ngai nasalaki mpo na république du Zaïre ti lelo nafutama te. Na bani kopusana na mibu 90 ans naza na esika kovanda te ndako ya malonga eza te lopango ezali te mikanda basalelaki ngai mpo nasalela bango nasala mosala ya gouvernement na ntango wana ya république du Zaïre yango oyo yango na kosenga implication ya chef de l'État na gouvernement na bango na biso bafuta ngai mbongo na ngai ya ba droit d'auteur ya mosala ngai nasalaki parce que nasalelaki république nasalelaki moto individu te. tokamata ndakisa ya manifeste de lancele moto asalaki yango ezalaki Papa Etienne Tshisekedi. Soko totali ndakisa mosusu ezali makambo ya hymne national, hymne du Zaïre. Moto asalaki yango ezalaki Monsieur l'abbé Boka. Wana nyonso ezali basigne ya souveraineté ya mboka. Bongo impère oyo ngai nasalaka ezali nini? Ezali souvenir ya mboka te. Yango nakoyebisa na Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'impliquer na likambo oyo na ngai na kana ngai pour que ayokela ngai mawa apesa ngai abafuta ngai tamanda mambongo ekoki oyo nakoka kosomba lopango nasomba esika na ngai ekotana.